breaking news na ebike boza ebele na kati na kozela ngonga oyo olandaka basango ya Congo na bandako na bino to basango ya mboka na biso epa na bino. Donc bozali bien branché na breaking news na basango ya lelo. Panique na Kingakati, Kabila convoque une réunion de crise à Kingakati qui déclenchera les arrestations en masse. Avec le pasteur Mugalo, Lozolo Bambi, Matata Mpogno et Flori Kabenge, pourquoi Jean-Pierre Mbemba envoie-t-il Fidel Babala rencontrer les génocidaires rwandais Kabila la nuit en secret? C'est-à-dire, réunion Moko Salami na niveau ya Kingakati, oyo tomoni kuna esalama ki weekend oyo balobi pasteur Mugalo, Lozolo Bambi pe Matata Mpogno na Flori Kabenge, parce que Jean-Pierre Mbemba atindaki Fidel Babala akenokuta na bango na butu toyebite ezozala ndenge nini mutu asalaki tout mpona kofaciliter rencontre wana ezali André Kimbuta nde organisateur ya masolo wana nyonso. Bato baza na Kinshasa baluka koyeba pourquoi André Kimbuta azo organiser rencontre ya Fidel Babala na Kabila na compte ya Jean-Pierre Mbemba pe toluka koyeba pourquoi Jean-Pierre Mbemba azali na prison, Kabila mutatie na prison, Kabila mutafunda ye, et pourtant basalaki cop na bango bien azwaka mbongo acceptaki l'inacceptable, mais lelo akomi koluka akuta na chose na Kabila en cachette to éviter ezobomba nini. Alors na éviter sujet na bango yali IDPS na MLC basangana pona dialogue to éviter ekopesa ndeni. Mais lelo na reparler bino sur Congo centre ya gravité ya monde. Congo mboka na biso ezali centre ya gravité ya monde. Naza na ba information ebele oyo na kotia liboso na mesa na bino lelo. Lisusu qu'est-ce que Kimbuta va gagner pour te Mbemba MLC et landa IDPS na dialogue to éviter eloko nini bako gagner. Mombele ezaka quartier moko ya limité na Kinshasa en colère contre SNEL bafutaka ba facture mais courant ya kate. Alors ba facture réseau a tellement belé bato mombele batombokaki ba se révolter ezaki grave kutu na la police ayaki. Donc ezamba mingi. Kinshasa dans la misère totale sur ordre de Bochab qui veut par tous les moyens forcer Kabila pour remplacer Matata Mpogno comme premier ministre. Ce dernier vient d'engager Wivin Moleka, la maudite concubine de Kamere, et Deo Ngoulou, un grand escroc impliqué dans plusieurs méfaits antidémocratiques. Bazoko récupérer ma carte électeur, il y a ba pauvres gens moyennant na Kinshasa moyennant $100. Balingi kolakisa kolanda processus ya kada masaki na Rwanda ya kolobaki peuple lingi mingi peuple voté yango omoni bakomi déjà kosomba ba carte électeur wana po ete ba luka ko faciliter to koluka ko somba ba voix ba tundenge basalaki fois passé. Famille moleka famille moko ya ba kolabo famille moleka famille moko to jija rango parce que oyo bango bazo sala to éviter et ko profiter na nani parce que basi bazwaka mbongo na ntango Mobutu mais tilelo bazaka toujours contre ba congolais. Donc ezali mawa mingi makambu ezoleka na mboka bolimbisi makambo ezoleka na mboka. Donc ezali mawa mingi basango mosusu toza nango ezali awa ezali kaka basango ya Congo oyo ekomi biso na mboka ezali bamoleka batrahi Congo tokosambisaka bango. Kabila la fin de la lune de miel avec les décideurs est très bien annoncé parce que Washington attend le premier transfert pacifique du pouvoir na RDC. Washington ambassadeur nango na États ya Congo na Congo alobi bango bazo s'attendre na passation ya pouvoir pacifique pour la première fois dans l'histoire à Congo. To éviter ce qui Kabila a décidé ko salango mais tout le monde déjà mituka otrobaki 250 ezaki 300 o euti na Chine c'est commis mais 250 ya ba anti-émet o ya Ukraine na ne comité, c'est-à-dire tant biso to lobaka toko sakate rapport ya voyage na Occident ya John Kukulu et memeli Kabila sango ya mabe ko yese ke ba décider nyoso
balingi na bango yo lisusu te. Alors toyeba ke mais lokola aza na bamobutu se bakolo mafia balingi basala schéma au Mobutu mandat esilaka na 1990 mais atikalaka suko régner 7 ans dira ekosimba te po ekomi na suka tango wana combattant pe résistant azalaka te Kabila bamobutiste balingaka yo te balingi yo pe te okosuka lokola Samuel Mobutu asalaki 7 ans sans mandat aregnaki po internet alaka te combattant alaka te résistant alaka te Kabila turo yo biso na yo tokosila na mabe Kabila biso tout toyebi ke yo nde oza problème à Congo soki bato baye matanga na mboka na ndako matanga yali bayebaka kopupola ndako te ti matanga ekosila donc Kabila mawa mingi awa tozokota sikoyo na dossier ya makasi ya Congo oyo balobi Congo ezali mboka na biso mais mboka wana ezali gravité ya monde. Alors na beni pe bauti websa biso na beni kuna ba lobby weekend o trouble araki na beni na côté est ya Goma kuna ba population ba bimaki libanda ba détruire bikeko ba statue nyonso ba sala Kabila ba pancarte nyonso to ezaki ba photo Kabila ba bwaki ba déchirer yango tout simplement parce que Kabila azotinda ba Rwandais ba bomaka bato à côté kuna yango bato à côté kuna batomboki po ba comprendre jenini Kabila azosala na mboka Congo pe lisusu tomoni ete makambo nyonso to ezoleka na mboka kuna ezali makambo oyo bato nyonso tu basi bayebi ndenge nini makambo ezoleka na mboka. Alors biso oyo tozali bana mboka esengeli toyeba eloko nini tokosala esengeli toyeba nini tokosala esengeli toyeba likambo ndenge nini tokotambola nango parce que basango naza nango awa oyo ba informateur na biso batindiki epa na nga ezali pasi pe mawa mingi bitumba oyo tozali kobunda ezali ya souveraineté mpona baloki ya Congo bafanda na conférence ya Congo na Berlin na 1885 pour babotola biso badroit ya biso bacongolais droit à kovoter droit de sol droit à richesse droit nyonso tu wana. Alors biloko wana nyonso tu ntango ekomeli biso bacongolais esengeli tosala nini toyebake matière première ya RDC ezali déjà préfin Lumumba mulele na bato wana nyonso tu oyo bakendaki indépendance bayebaka makambo wana balelaka makambo wana babongisaki makambo wana tellement bazalaki éveillé yango moni baboma bango pe bayebaki ke kozwa temps mpo congolais afungwama. Alors na basituation toza nango awa balobi ete Congo tozali kobunda mpona korécupérer badroit na biso donc komba yango ya bakimpa vita ya babunda yango mvuluzi kimbango abunda yango mulele abunda yango kisa Lumumba abunda yango komba ezaki spirituel pe physique na yango Lumumba bakasavu bamulele bango bakomprenaka masolo oyo pe babundaka yango lelo biso tozali ko continuer yango po na kokende ko délivrer Congo na biso lelo oyo baloki ya Congo bazali kolinga kopanza biso mboka trois mécanismes oyo par massacre par la constitution pe na ba accord cadre weza lukuta alors na génocide oyo lakisi massacre kobomela biso bandeko na le Grand Kivu province orientale pe na kati ya Congo mobimba pona bakotisa ba diviser biso bakotisa population rwandaise ougandais burundais pe tanzanien par l'extrémisme ya les mercenaires loki ya Congo na triangle ya Troa c'est-à-dire Kinshasa esika terrorisme Kagame Kanambe azali wana Kigali esika Hitler africain avandi pe Kampala esika Nazi Museveni avandi par la constitution oyo esalama na Liège Belgique oyo SIA esala c'est-à-dire comité international d'accompagnement pour la transition composé de la Belgique, France, Grande-Bretagne, Amérique, Canada, Israël, Afrique du Sud. Organisation yango nde evandisa ba institution tout ya RDC pe ba prévoya qui disparition ya découpage territorial de 11 à 26 provinces pe décentralisation oyo conseillé par Bill Clinton après ça qui na Belgique na tango ya rédaction ya constitution ya RDC
pour na koyeba kotinda pouvoir na ba entité bakati bakoma na autonomie et après nde bakosenga autodétermination des Nations Unies, c'est-à-dire ndenge bakati déjà ba province na bisaki 11 comme 26 11 bazo décentraliser ce pouvoir, bata Kivu bakozwa pouvoir, bata Katanga bakozwa pouvoir, bata Uele bakozwa pouvoir, siko ba entité mabele o nyon surtout ba Rwandais bavandi bakokoma siko lettre kokoma biso to nini na biso ko bima na Congo, to bima na Congo. Je crois Bocha balobaki yango, Kinke pe alobaki yango que bato wana bakokoma na autonomie, ba bando décider sous Kinshasa te et ba décider bango na bango, et kotinda bango sikoyo basala ndenge soudé salamaki po ba bima na kati ya Congo, c'est-à-dire mécanisme na bango wana nyoso tu ezo salama. Oni ayebi yango, Kabila ayebi yango, Museveni ayebi yango, Kagame ayebi yango, ba combattant ya ba collabo ba ayebi yango, opposition ayebi yango, ba PPRD ba ayebi yango, gouvernement Kabila ba ayebi yango. Alors eli koloba ke constitution pe na accord cadre alors oyo ezali biloko moko esalama na muteza makambo lokuta oyo siat azo salisa, c'est-à-dire décentralisation oyo ekomema par l'accord cadre oyo et kota na parlement à RDCT ba parlementaire yango baloba ata accord cadre ya Addis Abeba et comment pe et kota te na parlement ya Congo, mais accord to traité international soki membre moko ya exécutif akei libanda ko signé yango akozonga na RDC ezali na obligation ya ko déposer yango na parlement po ba discuter yango na parlement pour na ekoma loi na ka ya accord ya Addis Abeba ekoma loi te. Alors ndenge nini IDPS alobaki azali kokende na dialogue na cadre ya accord cadre or accord yango ezali te pe lokuta conseil ya sécurité ya Nations Unies abimisi résolution na document moko ya lokuta po na yango nde ekende kopanza biso mboka yango pe tozali komona Rwanda azali kozwa mayele mabele ya Congo na cadre ya accord cadre. Rwandais a commis le premier producteur ya coltan na cadre ya accord cadre pe azali koteka yango na ba bourse ya Londres ya Bruxelles ya Anvers na accord cadre ezali pe ba blanchir génocide et salama na Congo ba pillage. Donc trois mécanismes oyo baloki batia ya Congo pona ba balkaniser RDC na façon moko ya propre. Alors papa Tshisekedi nde azali kolinga na lelo ko accompagner yango na ndenge baloki balobeli pe bali ko sala tomoni ezali ko kende dialogue na instruction ya baloki ya Congo. Yo proverbe pourquoi ozokota makambo yo, pourquoi oyebi ke bato balingaka yo, pourquoi ozosala banalize ya soutenir dialogue ya IDPS yango totindeli yo ba document oyo otanga ngo oyebisa bato ke dialogue wana ezali kokende kokabola mboka, c'est-à-dire nazotanga message oyo tu bakomelinga na bombi groupe bato mais ba bato moko très important o bakomi o baza na États-Unis o bazolandela makambo ya Congo yango po na Congo ezali puissance centre de gravité ya mokili. Congo ezali na série complète ya ba minéraux tout oyo ezalaka na tableau ya Mendeleev pe ba minéraux mususu Congo azali na yango ezali na tableau ya Mendeleev te. Congo ezali puissance atondi atonga Israël atonga Nations Unies Charles donc adefaka mbongo et pas ya Churchill adefaka mbongo et pas Churchill eutaka na Congo pour la libération à France. Alors ok balobi président en France adefaka mbongo awa en Angleterre mbongo wana ya ko libérer France eutaka na Congo pe libération en France mbongo nyonso tout basalaka eutaka na Congo. Congo nde finança construction Europe, construction Amérique, construction ya bamboka ebele eza na même ba bombe oyo atomique esalamaka na uranium ya Congo. Donc dialogue ezali pona ko aider Kanambe akende au-delà ya 2016 pona asisa mission na ye ya kokabola Congo koboma ba Congolais pe kopesa à travers SIAT. Alors nde baloki nde bazali kokotisa chikas na dialogue pona balkanisation salama na ndenge ya propre
par mwana Congo Tshisekedi. Pe ba leader na Congo to pe ya libanda ya Congo bazalaka te à part Lumumba Molele ba o musu batikali bazala ba leader te bazali na bango ba décideur te mais bazali ba exécutant. Ngwanda za exécutant, tous bazali ba exécutant. Ngwanda za exécutant, Tshisekedi za exécutant, opposition congolaise za exécutant, Kamera za exécutant, baza ba leader ya Congo te. Baloki ya Congo elingi koloba ba multinationale pe ba communauté internationale, ONU, Union européenne, Banque mondiale, etc. Yango tozali kosenga soulèvement populaire, yango nde ekopikola système, ekozongisa compteur à zéro, pe yango nde ekokangisa kanambe pe kanambe tokolandela ye po aboma mboka na biso, abebisi biloko na biso, akotisi d'étranger na mboka, akotisa ba armée, 7 armées, plus de 7 armées eza na Congo pona kopiller koboma kotia ordre, asali crime contre l'humanité, yango ezali impérialisme etika na mboka Congo, esengeli biso tosala nyonso tu tobenga na bango bakende. Yo proverbe nzambe mutatiaki yo wana polo baka vérité ko koya koloba makambo pona kosepelisa bato te, mais lobaka vérité po population ezolanda yo, bato bazolanda yo, bato basepelaka na yo, zalaka na vérité ekozala malamu pona kosikola mboka na biso. Donc bouti kolanda eza document monene batindeli nga oyo na koki kotalisa bino yango awa bokomona ke eza document mobimba na tangi oyo bakomeli nga yango ezotalisa biso masolo oyo ndenge ezokende, ezali masolo moko ya koyeba kobongisa mboka, koyeba kobongisa nyonso tu. Bozomona yango eza dossier monene oyo nyonso tu bakomi awa, bozomona yango eza oyo bakomaki. Donc nga nakosala likambo te, bandeko bazokoma parti États-Unis bapesi nga mission natanga yango naloba makambo nini ezosala, c'est-à-dire matière congolais eza matière moko tout ezali na kati eza brite pe yango ezosala makambo nyonso tu ezosala na Congo. Alors ba récupérer matière mboka na biso, ba récupérer mabele na biso, ba récupérer nyonso bapesi pa ba Rwandais lelo bakoma oteka ba matière na biso pe ekotila bango plus de 45 millions mais 45 milliards de dollars chaque année. Yango zomona ezotonga Rwanda, yango zotomona ezotonga nyonso tu. Pe ba sali ba aventure nyonso tu wana pona kosala nini konyokola Congolais akufa, Congolais alela, Congolais mona passe. Yango bozomona chaque tongo na Congo balamusaka bibembe, balokotaka bibembe. Chaque tongo na ba mai, na ba fleuve, ba mai njili, bozokuta bibembe. Chaque tongo na Congo bato bazokufa, ezali génocide ezosama na Congo po ba leader congolais baza na bango ba exécutant balingi Congo te. Yango moni ba futi Ngwanda po atia tribalisme na distraction na kati ya combat, pe ba futi ba combattant mususu o baza sans position bapesi bango mbongo po bakoma bato ya kofinga. Ezali bongo ndenge kengo o to uti koyoka sango ke akufi, tutikali tozwa confirmation soka akufi oza malamu parce que kengo abomi mingi. Alors tozozela ba confirmer biso ke akufaki na Bruxelles depuis samedi oyo. Donc sango wana c'est à vérifier parce que ezotambo je crois boyoka ki on déjà que Léon Lubiti Kengo oyo azali bongo Rwandais pe polonais de père d'origine juive oyo asali ba erreur buzoba pe atrahi Congo lelo oyo tozoloba nzambe asabengi soki eza bongo ekozala malamu. Pe lisusu la 320 avion na bino ya Congo Airway bakangi yango na Dublin likolo ya banyongo ya bambongo. Alors les jours les plus longs arrivent pour Joseph Kabila et Paul Kagame parce que ba transformer RDC na cimetière ya ba journaliste pe cimetière ya ba congolais na ba fosse commune. Donc les jours les plus longs et bandi pour na bango parce que bateau mibale communauté internationale ezoluka kosila na bango. Donc uti kotali sabino ke Congo ezali centre ya gravité ya monde. Makambo nyonso ya minene esalama una mbongo ya Congo, una richesse ya Congo, una minéraux ya Congo. Mais lelo oyo ba congolais baza ba les plus pauvres na monde parce que congolais azali na élite moko ya ba médiocre, ba pasteur ya médiocre, ba ndimi ya médiocre. Lelo oyo na tie na mir na nga tant on esa bino na zwa ba attaque ba tebele ba kansaka na kosaka bo mona ke un sorcier, grand sorcier ya Suisse
aza pe intellectuel aza ingénieur a témoigné abengaki nga bandaki na ba menace pe ayi suka na interview oyo bomoni topesi a expliqué biso nene nini bandoki oyo bakoti na kati église bazali koboma eloko ya liboso na oyebisa bino soki matange yali soki yo mutu ozali na communauté wherever ozali na France Belgique un peu partout ozali soko kufi mutu soka kufi azali membre ya famille azali membre église te église ezali spirituelle église ezala charnel te erreur ya monene bozo sala ya kopesa ba pasteur pouvoir ya kokoma ba chef na bino ya ndako ba chef na bino ya famille yango wana ozomona lelo oyo bato ebele bokendeki kosambela mais suki pasteur asali nyonso nazoba ba pasteur mabe po ba pasteur solo bazali ba pasteur babanga nzambe bazali ba pasteur bazosalela nzambe solo bazosunga mabota bazali nzambe pambola bango mais nazoloba ba makambo oyo liloba na nzambe ezoloba na 1 Corinthiens ou bien na 1 Timothée 4 banda na 1 tina suka tina 2 azoba na tango asuka l'esprit séducteur et kokota l'église et que séduire bato pe ba faux ba prophète ba koya lokola balu lelo oyo ezosala ngande na abo nga proverbe na tikala koya na l'église abandoki te parce que molimo na nzambe na kati na nga ezofongola nga misko talisanga pasteur wa nzambe pasteur aza mutu lokuta. Alors bilomo bozomona makambo ezoleka na ba communauté tango na yaka na kenda kovanda côté ba pasteur bavandi te na vanda na population po na yena matanga le na ye matanga na ye église te tokomi kokamwa ezana batu bazozwa église matanga bakomisa ngo église yo za mutu a famille na yo okufi bopesa ngo pasteur siko bolanda na côté asuka eloko nazo sabino ndenge nezo salam. Alors to zala kokamwa ke tomoni na matanga tozaki na Manchester samedi na Bolton ndeko na biso mwasi akufi nga premièrement so na kendeki wana po mama wana azaki combattante abundaki po na mboka na ye na félicité témoignage ya bana na ye a pesi bana na ye caractère bana nyo surtout abasi boza na soutien proverbe 30 na obondela po na bino déjà bo pesi na plaisir parce que bozaki très forte bo témoigner kitoko témoignage déjà bo pesi ya koloba malamu mama na bino elakisi ke bo jeu esprit na ye pe bozala makasi lokola ye. Alors mais loko na oyebisa bino boyebisa papa na bino papa chef na bino mo bo bima na église wana bo tiaka suma kolo na église te tala qu'est-ce qui s'est passé bato ebele bakomi ba pasteur parce que bandeko na bango batie bango ba pasteur baza na pelte nzambe abengi bango te bayebi pe makambo nzambe te parce que soki nzambe abengi yo nzambe akobengo nanu mpo na sali nzambe abengaka biso nanu mpo tokota lola nzambe abengaka biso te mpo tokoma bapasteur badiacre banani soko otali bien okomona bato ebele bakenda kovanda na kiti oyo batie kota bapasteur bango tu babandaki pastorat na botomboki to nzambe ayebi bango te mais balingi kokoma bapasteur. La preuve bomoni Job Lendokiski il se cache plus na minuit il se promène avec tous ses deux copines donc basine nyoso makango na oya makango na ndako azoti se balader na ye na matanga na miso batu nyoso tu elo et puis comme ça inga ye faisait des miracles mutu akufaki wana yende mutu abalisa azaki père do lokola yende azaki papa wa kambaki libala wana azaki lokola parrain na bango ye faisait des miracles mais aye mutu akufi a sécurité c'est-à-dire ba miracle basala reza lokuta nga proverbe 30 nazo ba na ministère onzamba pesa ngai batu bayebi na sina bondela pona mutu akufa alamuka boke na Kinshasa na bopito ba témoin ba ali batu bakufa te na matadi tokena na baba mongita na général Sony baba lelo aza na Canada akufa te baba azaki na caméra général Sony le asisi côté ya a bandi ko bima atikeli biso to bondela na bondela pona 4 personnes babotama ba aveugle ba papa Nicolo ba mona ezana matadi so bokena ba archive armée de l'Éternel bo monango baba azaki na caméra azali na kozwa mabe na témoin te po ya ko témoigner te. Donc miracle ya nzambe salama mutu na nzambe atambola miracle na n'importe quel moment mais lelo tozo mona nini tango mutu akufi mariage esilaka soki mutu akufi Bible lobi mwasi na mobali bazotika la marié tant que bazali bazotika la na mariage tant que baza vivant na liwa ya moko libale kufi. Alors soki libale kufi basane avant bakende kokunda mwasi to mobali wa kufi il faut pasteur o azali mokambi po libale samaki na alliance par rapport ya prière à pasteur akoya
a déclaré na kombo ya Yesu libalo esili po nzamba bengi mwasi mobali atikali azo continuer vie akolongola bague o ya mariage alongoli yango atie na bague o ezaki ya mwasi ekei bakokunda parce que mariage ekufi mais bino mo bomoni o esalami na la gloire po ete bague longwa il a fallu population etomboka yango bomonaki nga na yaki na nga kolala na batongo na zongi na cimetière na kendaka te po na yebi ete chaque fois soki boyoki na la gloire muto akufi ngombo aye c'est-à-dire aye kosala service ya kozwa âme kotindika ngo na enfer na reprendre yango yango bomoni na boyaki kozala wana pe basali musala bakokaki kosala po balongola bagi bayebisi pe bino bien ke l'église na bango ezalaka bongo te po eza secte ya bademon alors eza pasi mingi mpo na papa chief naya koyoka bato babengaki nga ke baya kolongola ye bag na salle sikoyo nde balongolaki bag na salle batia yango po bag wana fallait accompagner bag oyo mosusu ezalaki na nzaka ya mwasi na ye boyebaka lere bozokende na baeglise soki okende na baeglise sataniste okokufa paster akotindika ame na yo na lifelo alors bomonaki bino moko na mateya bato bazowelela koteya bayebi koteya te ntango ozokende na matanga ntango ozoteya na matanga oza na objectif mibale koganye bato baye wana bayebi nzambe te bayamba Yesu bamonaki mutu wana ndenge avivaki bamonaki ye bavivaki na ye batambolani akufi soki balingaka nzambe te ebangisa bango bayebaka liwo yali koteya po te kimia ekota na famille oyo baperdre mutu me tomoni pasteur oyo ateyaki ya mibale lobi akomisi nanu matanga ekomi lokola l'église bazosala service onire l'église et pourtant eza église te eza communauté mutu soki akufi akuzongaka membre ya famille membre ya communauté église eyakaka kosala prière ya kokabola mpe kotika kor ekende me bango bakomisi yango église mpe na kati église na bango bacélébraka baculte de mort culte d'action de mort bino boyokaki alobaki ke dimanche bakesala culte ya action de grâce ya moto akufaki botuna ye so eza na verset nini botuna ye so eza na esika nini jésus ake kosala culte d'action de grâce mpe na mateya koma amonaki nga naza wana abwakeli ngai mbokela bino nyonso boyebi mpo bobengaki nga ke ye aza punda soki babeti atamboli so babeti atamboli e asukisi ke nga nazoyokele motema likunia mpo asomi voiture ya sika alors ezali mawa mingi koyoka biloko ya ndenge wana avant bato baloba ntango yo ozotuta tolo kosomi voiture yango soki okotala prix nango eza 3000 be 4000 yebaka ezala bato mosusu parfois sapatu ye alati eza na prix ya voiture yebaka ntango mosusu motu mosusu ensemble apamba alati eza na prix ya voiture mpe yebaka kende kotala mpe sikoyo na 2014 mutu oyo yo ozoloba makambo ya voiture asombaki touareg ezokute combien alors eza pasi mingi olie to ya koteya mpona komema bato na lola komema bato epa nzambe yo ozoya koteya mpo ya kogriffe voiture oyo eza nango na valeur ya koleka bavoiture wana mosusu te entre temps na mboko eza na bato mosusu mbongo wana yo osomela ye voiture asomba biloko akolia mpo aliaka na ye bao balula kolia akobimisa 5000 asomba biloko akolia mosusu oyo alula tioko abimisi 5000 asombaka mpo na tioko do eza pasi mingi soki bozangi message bolingaka kosepuentaka na miso ya bato kokinoteya na kolobaka bozoba kokumisa bavoiture oyo osoma na voiture ya kitoko te koleka bato mosusu mpe yo te moto wana voiture koleka bato mosusu na ntango yo ozoba voiture bato mosusu bazoraisonne makambo mosusu na ntango yo ozoba yo ozokee liboso ozozwa mbongo ya bato ozokomanipule bato kozwa soki bato mosusu bazotonga bahotel ou bien baauberge na mbongo moyibi mais eza na bato mosusu bazotonga baferme eza na bato mosusu bazotonga barésidence na mbongo ya motoki na ye asalaka donc na yo oyo ozoscroke peuple na bato na mutu oyo azosala na salaire ya nzambe bokokani te match eza te alors bana Manchester bomonaki ndenge nazalaki wana tozalaki kutu na maître Jean Paul Abongi afashaki mabe mpo alingaki afashe nga na tomboki na yebisi no abongi soki otomboki baloba mpo osana nga yo na mutu lokola atongako dossier na yo kende osisa yango libanda donc eza mawa mingi tomona ke mutu akufi service bayebi osala te koteya bayebi te me balingi kowelisa koteya bino oyo bazopesa bino conseil ke eza na baeglise eza dirigé par les démons eza na baeglise dirigé par bato ya mabe misala na bango koya kotiola misala na bango koya komikumisa misala na bango kozwa bato na otage soki boyoki biso te ekozala pasi mingi me mpo na nga naseki parce que toza match moko te toza niveau moko te et puis conseil na kopesa botikaka koteya
na ba matanga pour bozo laksa bozo bana bino pour bato tout ba yaki wana ba comprendre que boana message te boyebité mais bon mon la bato bozo en otage o bozo na programme bo lekisa susu diacre moko na kati église bo continuer ko lekisa mais boyeba ke bato wana bozo lekisa baza bato nzambe. Breaking news au Théami.